Franck Diong est malade, il est malade, il est sérieusement malade. Quand on a sengi que bakoti ko juger nandengwana te, la cour a décidé que va juger nandengwana. On ne sait pas ce qui pourra arriver dans quelques heures qui suivent. Ceux qui va comme na makala, ceux qui zandengeni. Il est malade, il a perdu sa connaissance, azana na chaise roulante. Et Franck Diong azana pampers, alati pampers. Ah bon? Oui, alati pampers. Na lobby Franck Diong alati pampers. Alati pampers parce que premier jour na ça qui batuke. Il ne faut pas que vous se souciez mingi pour nanga. Parce que ngai ça va un peu. Oui, mais Franck Diong azana nita ou azalili. Azo suba makila et azo sanza makila. En fait, c'est une vie qui est en danger, voilà. Oh là là. On va le transférer à continuer dans nos soins ou comment? Rachel Oebi n'est pas pensé à la politicien. On voulait déjà l'amener en prison depuis hier. Déjà? La rumeur qui s'est répandue comme quoi Franck Diong a Kofi, bâti na morgue. D'abord, ça m'a étonné parce que c'est l'un de ses avocats. Malheureusement, qui a répandu la nouvelle. C'est d'ailleurs lui qui a appelé une rédaction de Kinshasa, une radio sérieuse pour être savoir que Franck Diong a Kofi. Oui, alors que Yann Nyata a engagé maté, on a infiltration partout. Comment yo avocat, yo juriste qui est censé, même temps toqué na bino ya basami na palais du peuple. Oh bakenda ba keko boto la caméra. C'est Zalaki Moutouaye, non, à chaque coup, des sources sûres, à coup depuis 4 heures, je suis quand même parmi les gens qui sont branchés sur le dossier. Et puis, Bissoto diffusé à rumeur, tout ça, genre, il y a des journalistes qui disent, il y a toujours des baboutois qui voilà, donc. Koyoka nini ezali koleka na et puis koyebisa bato awa pona koma combien de barrières amour barrière bino bo lobi logo ezate siko ba barrière ezaya kamni. Merci beaucoup ndeko Eliezer bandeko bomoni ngaza kananga na problème te ngaza ola kananga ba journaliste nyoso to sala musala ou sala na chaîne na ye ozo sala na chaîne na ye to respecta na mutu selon point de vue na ye ce qui point de vue na yo ezo correspondre na oyo ndeko Eliezer te koloba te ke ya za malamu te ya za mabe to ya sali yo sala musala na yo moto na moto asala musala na ye comme ça to kende liboso bongo te et comme bokenda ko funda ka bato tu sais que nga na remarqué ba mususu kande to sala boy bifunda funde koti mingi ndeko Eliezer ki songi moko je ne comprends pas. Bon songi ba kanga bato to ba benga na bato mususu na Congo. Bato basala la songi za bana basi. Moi je suis un homme, non attendez. Moi je parle des hommes au vrai sens du mot. Moi je suis un homme, okoyoka kanga jamais na songi. Je suis dans ce qui est sérieux. C'est ça ma vie. Moi même nazo mona bazotuna Gloria Senga zandengeni. Gloria na monanité. Gloria monanité je fais une émission avec sa famille, maman na ena grande sœur na ye. Et puis Gloria bunga qui est mon côté. Azana garçon moko papa na yepa beninga lelo maître mota no jeke ndem mutu ba libéra kilobi carbone oya filimbi pe a monanité donc ezana bato ndengwana lelo neti lelo na mbanzalemba masa c'est leli toute la journée presque mais ngana ok info selon laquelle Gloria mutu moka komina na Facebook akimi na mbongo ya nani mbongo na bango ya cotisation yenda zaka trésorière akimina mbongo. Bon wana mtu azoloba moi j'ai reçu la maman nde songi sonyango wana utikoloba ya batu omoni journaliste mango ceux qui mtu azokokati atiki na yekaka les gens aiment bien diffuser ba rumeur. J'ai reçu la maman de cette fille, j'ai reçu la grande sœur sur le plateau nayambi bandeko a lucha bandeko na ye. Aucune personne peut soulever ma gambambongo. Ce sont des histoires. Il y a une jeune fille à Bengaki à l'obi yepaza jeune ya filimbi tout ça bakeba kutani moi na wana zongate. Donc et
ndenge makambo ezali mbongo yango bazaka na kesi ya mbongo combien eza biloko oyo bachaine na bino ya lokuta ya Kinshasa oyo etondisi ke non bazofinanse bango epa bamindele bafinanse bango pour ke basala nini bino ntango boza na bajeune na bino ya nous jeunes, nous refusons la manipulation. Zomona tata mobimba 40 ans, ceux qui 35 ans, nous jeunes, tellement que jeunesse en gros, ils ont défini. Nous disons non à la... Mais prends ça, ma belle.